Choko luka luka kakambongo bisenga sengela tango nyonso okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa ileka leka leka ya pamba bilalela lela ezangitina okanisinde okozwa mingi ndeko ya mwasi okomikosa mbwazali na makolo mine alandaka zela semoko kasi kasi yo makolo mibale kaka olingi banzela zomi kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolo gaba masina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini kolingalinga mibali nyonso kobebisa nzoto pambapamba okomi lokola fulafula matete yolonga bamasina lipopo pe mboka monene zone tuku mibale na mine okosukisa ndenge nini okosilisa mbula nini Yo Didier Nzongo mokonzi ya bayoti omoni bakomi kotekisa lupangu po bakokana na yo shorambe kimia ya papa tango naza kutala na nsongi ya miso ana mobali oyo abongela makopine makopine natalaka azali mobali omundi azali kwa imeble te molai wana ngo bayaki wana baninga nga nazotala kaka na nsongi ya liso nde oyo lipotelenga ye nazalaki kusambila nasiloba soki tininga nakenda kozwa biloko kolia nakeiki nanga bandi kusambile nzambe azala kaka mutu na biso awa nga liboso ninga natya wana mosusu miso mene moni eza balogique trop naliaka nataka kaka naliaka bongadi biso ngana tozala bato balogique makasi biso toza bato bambwaki na monoko do toza balogique tia mbwaki na yo mike na tia boye soko moto aye atali lofara amoniki visa vie makopine nzobi botina inga oyo mpe motema oyebi ndenge biso tovwandaki na kiselance lobana ezalimi bantu akala baza na basekele ya mingi bantu akala bakota bakalasi cikoloba soki kaka nalobaka kasi kiselance azalaki na maboko na ngai nani akobotolanga kiselance ozwaki banganda te ti kiselance akenda balia ye na ngando tate makopi kobanda te susu oyo bana bakokwa loze oyo olela lisusu makopine zala na forte omoni mosu betaka na lisusu to comprendre penaki akomaka na mai yango ndenge nini malgré mabuki amemaka ye kolela nano te explike biso bina toyebaka shoki yango ezaka makasi boye koleka moto akufa soki combien des années passé eza nini juste mpo mabuki ezalaki so mabuki tuyukaka gwala lekolo asalaka nini atalaka soki mokonzi alingi okufa gala ekolo alobi nubuma ngai mabuki asalaki mbongo kanga moni bangando ya sote atiki eselasa elindi ye mona mai bon makopina tona eselasa ebako na nje te kunaze ndenge nini bangando bazali wana basalaki kuzi nasika na makopi bangando kozotanga ekokwa lukozi bazala mpe esolo bango wana ekola lukozi tombela pomoi epesani esolo mon dieu si bakomaka ngo na livre bazalaka mpe bangando kopena ya solo bazalaka kuna bazalaka ngai nakulakisa yo nakulakisa yo ngando te tozonga na exemple voilà soki oza kotala bantu baza kovwanda na mabala bavwandisi mabala basekele ezali lokolo ozali zantre boye na ngai nakulakisa yo nyonso omoni ngai
bazotolanga pamba omoni deke na deli balikombe banda babala libanda bango banda bomwana ti lelo bazaka na mabala bango basala nini bango balibinde bakendaka lusambo ezali ngango malamu kanti lusambo ezali malamu kanti uyeba mpe basekele kopi fungolanga te fungola vision sokona lubinde mpo utia iloko na kati ya biloko ya kodia to ya masamba mabe ibomaka te ezali mpona bolingo ikola eboma te ngalakela koboma mbali na yo nakoboma ngala yokala bomwana ke basala batémoignage batia biloko mibale bakoma bazoba nga nakoma zoba nalanda na télévision binga mokiselance esalaki zoba kiselance lukula mwa par exemple lisoma kopi mayele azalaki nango otiela epena na bilo akufa mpe na makambo wana ngando mozalaka ezalaki teke ngandelaezateke bakiso mpe memaki nzela ngando te okomona soki ondimi nde wi nga na kosala yo mabe te kanti toyokana bantango mosusu ezali kaka masolo na biso mibale par exemple nakamati mwa bulu wana napesi yo ntango akoya kulinga tende ntango oza kotia biloko wana nde bango nyonso baza koya soki otieli bango nyonso na nzungwa monene badie omeme ngamba die mpo bango nyonso bakolinga kaka non mikumba mpe facile agare ngai nakosalela yo nakopesa yo nakolakisa yo nyonso soki adie soki alongwe lisusu na ndako lubande ngai d'accord ngai adingaka yo tubonye kuna mpe na mosala mpoza komona mpe lokola salaka esika ya malamu aza mokonzi kuna naleki kote mosala kota mona restaurant kote mosala bango mosala moko ya kitoko fo mona emeba mosala bango ozwi ye deja ozwi ye azali ya yo akobusana mwasi wana akobusanaaki lisolo naza koyoka ndenge baza kosolola oyo wana mosu aza koloba nga na ndako na nga boye ye aza koloba ye adingaka kodia na restaurant minga bia soki omoni boye muntu ya kokanga tozwi boye aza koinsiste kaka nga nalinga kolia na restaurant oyo mosu azalaki mwa teti moko resiste nakolakisa mokili mobebi mawazo mokili mobebi mawazo. Bon, amore, si me son azalia oh yemoko yana ma oh olanda c'est qui pour bien moni makambo eza na kayo kota awate nazwi masolo akuna eyaka awate wana ya bastratégie wana eza banzonzini kasi yo bibi stratégie mare aza wana ayuka eza musika oui chérie ya teni relax babi faut tosala gauche caviar donc tolati lokola bato oyo basi bayebi masolo société fo eningana lelo yango na bifo donc to cravate aloka na okota biro de toke fete ya société tokosi me tokosi bon chérie mobulu te naokalilelere mona mosala basaka mokula yanga motema ngamonoevitaki basi donc gérer ye t'inquiète pas. Ah oui, donc gérer bien. Vous parlez non. Ok, toi qui c'est moi. Yo banga pas. Allez. Vous roulez ma lembe, hein? À suivre. Bayaka Adi Londolé, les célèbres. Mon kili, mon bébé, ma wato, mon kili, mon bébé.
biloko itusuka wana sikawa kama oyo kaka soko oyoki nde aza koya awa otiembaka moko na biloko ilala te soki biloko ilali bwaka kaka obengisi edi ozali koya wi naza koya ali kama teti ti ntango sika otakomona ke akomi kovanda balibela po amoni soki eye avandi moke azongi asalime awa nde oyo yango nde kosalaki avanda libela kata ndambo okutia ndambo nazoloba na yo nde ngai mwana makopi ekisa te ngana olanda dozi ozopesa mpona mona mobali mosusu mwasi mosusu nasalila ye kaka biloko ya boyo mobali aza kolela bantu nyonso bayoki sango aza kolela ye ngai soki mwasi oyo te ngai soki mwasi oyo te olingalela alela mpenza mama na bango mama nakufie ngangi bongo ngana moto tie na tie otie libaya na tie beto na kule na tie na feti wana nakozwa lisusu ya makasi koleka wana nde akulela naza koyebisa yo akulela Papa Wemba, Uta Okenda, Mantinia Kos, Boni. Uta Okenda, King Kester. Oui, Kana. Oui, na mais déjà moi dans la kitty. Maintenant, j'ai na bakamna usana. C'est ça le problème. Ndeni. Quand même on ose la position. Yo le badi. Oui, mais que Bon, mais nous ça la mine c'est ngos. Pardon. Mon aya comment na mbongo. Mais expliquez-moi bien, mobile na na ça. Expliquez mobile. Ouais, ba ke mon la comment na mbongo, mbongo comment na nini? Mais je cherche là comment chef. Mon la comment chef quoi? Oui, na musala. Ah oui. On n'a pas expliqué yo, on a zoloba. Mon la ça nga que c'est vrai qu'il faut pas chaya comme amata comme na niveau manager. Ah comment peut bongo? Mon la comme manager na musala? Bien sûr. Yo bongo te. Nini motion. Comme si c'est quoi nini? Émotion c'est lui. Beaucoup filanga te maman ma copine. Même si mon là comment na yebango depuis non ce n'est pas si mon. Il y a comment chef n'absurde. Oui bango te. Simodo yo yebi makambo zo ko bana ngo ndiko zo ko chola. Na cholio te. Do yebi makambo yebi paso ngo na zo ngo zo ko chola nga boy. Na yebi si o vérité. Même si o vérité. Oh ngana mais siko yebi singa vérité na boy te vérité ngo zo yebi sango ngo lelo simo. Siko na sani. Ngana za ndeko na zo tika na zo mona pasi. Nanu mase. Baluba mbala mungo te. ntango nasalila mwasi moko na Kinshasa asumbilanga pusu ebi pusu nazali komemangasumbinga pusu na bi bantu ya pusu bayibaka mbongo mingi nga moko komani kosala pusu na ipene kuna na ntango akala bavoitire ezalaki mingi te napusa kuna na esika basali bataleki bala nazali kopusa na balinga pusu yango na mwasi ndenge bazali koninga toza kozela yo mama zobazoba toza kozela yo basaki ya makala ezali ya basaki ya fufu naza komema pusu libondasi kuzila sikawa tusuki sawa mususu na kobakisa ndambu asoka nyonso mbala moko te moni parfait nyonso oyo okuyeba makambo nyonso uyeba makambo ndenge nini makambo oyo eza makambo oyo nkumona ofana nanga nomo kosila bakamarade nanga bilobela te kosila bango afandaka na mobali te afandaka na mobali te bakotuna yo osali nini otindi bango bazobazo voilà nandeni nafandaka na mobali te basekangaka mwasi kitoko afandaka na mobali te deux jours mobali akei kuluba kuto eloko te bakomonaka yo na molai na lipati nakozwa yo
parce que lipati okozwanga mais lelo ndozwa kopesanga information Simon ya solo wana menga na zona kata mteba nanga ngana otouti mboka moko limbisa ngai pardon na bon mwana busumba moko zate parce que on sait jamais mwana busumba moko zate donc voiture au mola yazo tambona ngazo kosanga lobeza mutuka ya ye moko mola yo akoma na mbongo bino kusanga nanga vie za computer mola ya koma na mbongo webi ko Simon za mwana mabe Simon de sevoir nga makasi Simon sekinga ocholinga te na cholo te mais nakoloba ke mbala moko te ke naloba n'importe quoi pas na yo posilika non ça se fait jamais mais na malemi na yebiso quand même vérité na bombaki mais na yebiso yaya nga na opiso ka conseil moko vous comprenez na opiso conseil moko kolanda kutu lipati te omoni ata mobali na akomi na mbongo akomolanda lipati mobali no azala mpe na posa na yo vous comprenez kolanda te soki olandi wana eza mobulu okolanda ngo mpo na nini napiso kwa conseil na bombela o me na lobali na yo me kolanda yango te bongo ndenge mola ya akomi na promotion na mosala Simon mola ya bombelinga omoni sike eloko na yaya tala ngasi komeka kotuna mola ye te ocomprendre kotune eloko te te jure nde tosoli wana tosoli biso mbale esila mpe biso mbale ocomprendre mokili mobebi mawato Onos Limbambe prix Nobel de la sable. Alo obando benga banda kala na banda na okonikela mwana kiloti wana oye pasuka po akini awa moyen ezate bazaka kosenga mbongo na kosenga na oye bande na osala te bino moko bo benga na bengana loko na vandi bazo senga $150 bona $150 na obanda nde nini ata mukenga na koluka na bakisa me bo sunganga pardon bana su batangi te na osuka ndenge nini omonika ndenge bosunganga nzamba komona bolamu na bino pa zomona kaka banzela nyonso bokokende kozaka polele place nyonso bozokende luka misala nzamba opesa bino misala po bozanga mbongo na maboko te pardon lolendo nanga na sala apo na bino pardon botinda mbongo a moyen ezate mwana utanga nde bango babengani ye simbongo ezate moyen ezate avandela nga na ndako akoma kuluna tokosuka ndenge nini merci Sapeur congolaise Nganti et Dieu le Père Papa Wemba Dieu le Fils Kinkester Saint-Esprit Mokili mon bébé Mawato Mokili mon bébé Mawato Beauté image et Dino image Bino bakolo solo sina Simon yaka ozobakelanga minoza ndeni Simon ebandi ndenge nini pozwa courage okende loba ba réalité na ngai na petit momia na lipati ko yaka nango pa momia ebandi ndenge nini naloba likama lipati mpona donc nga naza liboma nga mpe naza liboma Simon donc nga nakosolo makambo esi yo ozokosela makambo makambo balobi na nga na ndako na nga pa ese yo moto olobi yango ngam nalobi mais yoko oui parce que osala mabe nga nakosala mabe ah oui donc petela sela ndiki là donc soki nini malembe makambo nga maleme te vie so osaka na olongolo bulo na bibi nga pe Simon lai na olongoliso bulo nga na mokontuno na bulo na olongoliso bulo mamba pale na ngetali yo te olongolanga mpona place yo nini mais makambo nini ozoloba donc nga nazokosolo makambo ozwanga ndeni ozwanga ndeni komponi makambo oloba te Simon osaka nanga makambo ndako na ngetali yo donc momi na donc ozoloba bongo seke momi asala ozakalanga ko ah oui osaka nanga ya solo donc nga balesi ezomonana nga balesi nga zakala oui Simon faut pouvoir nga na olongoliso bulo nga na obetole te tobeta kasi yo chef na olongo obetole donc ozomanke nga respect nazopekisa okende loba bilobela pa mwasi na nga ndako ozokoteo batieli nga ezakala oteyanga oui ah bon
Oh, chef maternité. Yo tenga. Nzambe na ngai. Obike bazaka reza passé. Arrêtez hein. Li pati wana ko a continuer. Si mo saka nanga. Moi je bien wana. O saka nanga. Do yo sko kina na pa nanga po bimane se. Non? Asiko likamni na pa nanga. Na linga ye. Olinga ye. Ta si mo so continuer. To beta. To beta. Non, beta te. O memela papa ke spiritual itendi. O memela papa ke masolo ya kitendi. Kola ye. Nini? Elo desila te. Bon cœur. Nakeba. Ok, ne pas kasi mula iba hango na saki to vanda. Ah, boniko. O ba oyo. Na sutango. O ba. Est-ce que moni ba fiyo babina na ba string bazalia. Et comment boendeni? O lembani. Mula i place na to vanda yango pendo se pela. Na sutango. Ça ne va pas dans ta tête. Mula to vanda tam ke na ba to solo na. O ba. Ngana kena bare sike tiaka makelele. Yo eza ba ya mposa ya mike osali awa. Ah, kosimba ngate, c'est quoi ça? Et puis okomi boendeni. Hein? Ba nyanta ba na poto, si ba kanga nyanta ba na poto. Ta nyanta ba ya munene lokola ya ngobo ni ngombeti. Hein? Tala, omoniko. Ozo sala kawana, azo kwanza mdo. Okomne basili. Ozo sala ndo mukusa. Mukusa. Oyeba mukusa ndenge yala. Ah, tikanga idi. Kosaka nanga te. Et puis pata bien atikanga. Mais non, nous sommes moulaï. Et nous on est chéri, moulaï. Tikanga tranquille. Regarde, c'est moi essaie. Eh, nakenoa. Batu lokola yoko na bar bakota te. Suka na bar no ya ma viokele. Moulaï, voilà c'est le c'est loko chéri. Te kosala ngelo lokote. Moi aussi na yo, tout vendre tout passer journée nous sommes na mabé. Passer ma journée belé na yo mozo comprendre te. Sozo comprendre faut pas tikonde ngwana. Yo lokola muto ba matio na kamne mboka. Toujours qu'il est pas dans l'autre OK non. Eh, OK non. OK non place nous OK. Et c'est ba tindo. Place nous OK non. Ou bien tu vas na bara ngana ndo. Na bilamba ça a été moto ke non na ba. Ba yo mo ki makana entre ba fi ba ta ba string ba linga bote. Et c'est nangati. Suka. Mais on ça boite mon là, on ça boite. Suka wana. Uzomeka. Uzoma. Papa ke spiritual itendi. O memela papa ke masolo ya kitendi. Papa ki fekene na mo. Yeah. Non tu sais là ba photo. Batindi 50 yango 50? Kasi ba toi bango batinda eka $100 apamba. Yo le baba c'est sous 50. Ekas. Pona nini boya ta yo moko. Mais pona nini? Oye makambo ezoleka te. Makambo nini? Bana te bakozonga classe ndeni. Uzotuna ngalo ko makambo ngo ndenge ezoleka na mboko te. Yeah, on dit que moko to tika na ko to sabatu na poto Oyebi poto eza pasi. Ndenge basala na ba souffrir makasi ya zuwa penza malili ya poto. Muto azobima pena tozana no abimi 6h ata 5h du matin. Mais mon lit le quoi to à 2h du matin. Le quoi to à 1h du matin. Na malili bongo mais abimi akemsala. Bonge sala nini eza poto. Eza poto te maman. Koloba te ke bango de basala paradis. Ba mona kapé passer ça ba sacrifice tant batinde la biso bazonga ndeni. Yo lo bana ngo yoli batindi be batindi yo kangai ngana sepeli tende ngo sengi sumbo ozaki mutu mongoni mbongo ta ngo senga bango senga ndepo na makambo classe te nangana yo to yebi ke makambo classe ezali gratuit ngana yebite yo yebite ke gratuité ngana no amike jamais na yebite ko yebite c'est comme ça qui chasse mo bimbe yebi ndenge chef de l'état lo ba gratuité pour na bano amike bano ba primaire boye bani yo ke ndiko senga bango mbongo po so ndiko senga mbongo po na bano amike wana mama ya senga mbongo olo bataye na so be bango linzanza miliki sacha sukali o na ko salela bango na tongo so ba so ki classe mais minerval te ya ezo sopa yo. Et ça m'a l'amour, oui, ça m'a l'amour.
Ngoy biki na regrette ton balobi na ko so déranger bango ba ba $50 pour na makambo classe. C'est que makambo oyo chef de l'état loba oyo so salama c'est que yo so to sango te yaya. Nalobi na zoto sate kende ka ko ebisa kuna ke na zoto sate. Obi nde kure kendaka. Na eba makambo ezoleka te bo sombela pe carte ngoto. Bo somba ka télévision botie wana ya mune. Yaya, yango na lobi benga bango senga bango ba excuse. Soki te eza escroquerie. Ngala benga ngo escroquerie donc zumbonga batu osalela ngona makambo mususu. Dans la senga du soir l'autre côté. Senga na yo, yango na lobi to ko senga pour na makambo mususu baza bana. Yo kasi na année za kaka minerval bongo makambo ba transport ya kotika bango. Ko lia na bango atongo. Mon ozongi lisuka ke pana nga. Nandeni. Kasi. Pour lui que senga bango bobo. Pour ata musupe na zara na nzala. Na na besoin ko lia eloko mutu. Yango lo dinda ba obeta ba sima bana. Bongo te na za ya na binifo na lia. Yango ke na minerval. Opesa nga kanda. Bon siko ye président lobibo ekende libela. Eza libela, c'est bon on va changer. Eza libela ya. En tout cas ça me fait malamu. Bana na miki ba futa raté. Eza gratuité d'enseignement bana ba futa raté ya. Oui, c'est dans la photo ba yoki yango ba apprendre, pour apprendre déjà. Bon mona le quoi Asala état généraux ya kitendi mokili mobebi mawato anisendo kolo mwana ya sifa to bonde nzambe to kolo to pamboli to pesio merci ntiki masona na konanga esema maboko na yo grâce na yo accompagner biso na kombo na Yesu Kristo na grâce ezo simba nango soute pasteur limbisanga mais grâce ezo simba te pende ngo prier wana kangi misu yo moko mto kangi misu ngana kangi nanga misu te bon tina ni na bible kuto yaki nango s'il te plaît parce que ngana moni pende ozana na nguya te pasteur ozana moto te nyoso lobaki to sala to sali nyoso lobaki na sala na sali ba prière ba jeûne nini ngana sali te pasteur nini na sali te ça pour autant ko baba mbongo to ndimaki ba enveloppe te mais ngana pesaki bon nzamba ko mona ngote ah te c'est mola ya yesu su rebelle pasteur ah comme peda rebelle ko penza mola za okenda ndako ba mola ya ko kende une semaine ngana mona su mobilité na sambela na ndenge ni pasteur na sali ba jeune na ndenge nyoso ba prier chaque minute na zo sambela ah te luka na luka bible mususu u kaka suki o pena na sisi ba verset nyoso na kati ko moko te bible saka moko ah mais oye seke za na wana ko mezali nzambe apesaka biso biyano na moment oyo nzambe alingi mama tobondelaki tozosala bagene prière mais nzambe na mystère na ye moko ayebi ndenge azosala makambo mystère yango ya nini pasteur ata yo moko moment yango akopesa moment nini ndenge naza nga nauti kosala crise nauti obima hôpital ya 3 jours bongo soki nakendaki libela bapriere na ngai ngai ekende mai kondima moke te kondima ezalaki monene me namoni eloko moko ezosimba te eloko moko ezosimba te bon siko kondime koni ndeni kondime konda te makambo nyonso ye pire oyo mona yaza kosala donc bademon ndire bazongi fois 10 amoni attitude oza nango attitude oyo oza nango yango moyebe nzambe asala eza te parce que pasteur nazalaki na attitude avant te koloba makambo oyo ezopesa oyo ngai nazorespecte yo attitude oyo avant nazalaki nango te avant ntango oyaki attitude nange ezalaki très bien kondima nanga mpesaki makasi boko foi nazalaki nango te foi nazalaki nango mais toprie ti sikoyo eloko moko te basanza boni yango mobali azokende kaka nzambe akosala mama nga naza na koliki yake nga nzambe ayanolai nga diake no mobile na yo bongo azoyanola nga te poine mobile yango akozonga mokoni on continue à prier mama pasteur nga na bandi kolemba mpenza nalembi mama omoni ntango moto omoni balobaka masuwa ezindaka ntango elingi kosema mama namona moma oyo nga na olopesaka masesa babible okoba opesaka so masesa masuwa nazoloba na yo parce que omoni ndenge yokendeli na ngai fona zongiso na ndenge na langage omemeli ngai pasteur na minute oyo masuwa eza te libongo eza te mola ya sakei mola ya kei mpe nazosala eloko moko te moi j'ai prié mola ya kozonga parce que yo kokanisa nzambe akopesa lelo mais nzambe abe akopesa lobi donc tozala toujours na kondima balobi celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On doit persévérer. Hein? On doit persévérer, maman. C'est pas pour rien nazo na ndako na yo parce que naza na souci na yo. Parce que naza na convaincu que mobile na ozonga. Mais koko isa kondima na ote. Kobung sa kondima te mama esengo. Zana kondima aza mobile na yo lokola lingio yo pe lingie nzamba ko sala grâce que makamoni sur osila. Mais nzamba totala kondima na yo. À peine même maman to bandi baba prière jeune. Donc vous avez besoin qu'à presser nzamba sala.
ntango tozalaki na Zaïre c'est school alakisa biso baforme ya kitoko. Je suis un peu déçu, mais en tant que Moussa Nzambe, ndenge olobi toza basali Nzambe bengi eza mission na biso, devoir na biso ya kolendisa bandeko, même si à Lembi, même si Kondima Ekiti, il te soutenir ba faible. Je crois que ça oza asudi na Moussa Nzambe, oza pena mutu oyo o mena mama Nzambe, je suis mieux placé à comprendre le na loba. Donc c'est na biso esengo, je suis parti kota la yobi ki biso na doctrine plutôt kinda penza mingi na ndako ba indemnité pour na garder dignité, mais au moins par rapport à Kanaé, il fallait quand même se déplacer parce que Aza moto to yambisi kan église fallait tout mato l'anglais de façon que pour moi on a la même volonté toi na mata que va faire dans Zambie, mais na moni vraiment ba réponse na e nenga teneki envers nga exact pena malamuté, mais attaque Moussa na Zambie eza Moussa na biso, alors na sengi vraiment to l'embaté hein bino dozane permis parce que mon na okene chaque fois comme on a mon agité, mais bon continue toujours à la prière de tiens ma bonne délit, donc continue toujours à persévérer à travers même la retraite, tout ça, même la jeûne et prière pour na, parce que je sens que azan le Nzambe moni moto azan le Nzambe abunza maka, voilà pourquoi na tenir vraiment na sur anayo pour na komeka ko sur anayo. Merci papa pasteur. Omoni bandimi ebele ou bien ba nouveau né nde to benga ngo bandimi ya sika bazana nous ko comprendre te Nzambe asala ka favoritisme aux gens te. Effectivement. Avant au monde Nzamba banda ko opérer na vie na, tu dois d'abord changer ta position et enfin Dieu changera ta situation. Il y a trop pressé. Au moment à ta femme il y a qui n'a perte de 12 ans a changé de position. Cette fois-ci, je crois, si on a pas simba roba Jésus, na kubika. A sali acte. Ata nano jairi sitan ba loba alobi mokonzi ko ya ko tout loba kaka moi na nga kubika. Voilà. Dis seulement un mot. Un mot. Ozo comprendre. Moi yo za na kondimate. Yo makambo on kuto zo mona on lokwa ba blague. Mais est-ce que passer yo zanganga? Ozanganga si qui cité? C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu dois persévérer parce que les combats aux mené pour nous il faut persévérer dans la prière. Les apôtres ont persévéré dans la prière, dans les jeûnes, dans l'action de grâce, mais surtout. Oh non papa, mon on appelle ça qui tout non. Biso tout ça, église nationale to il en a maman théo bani biso il faut le bico on doit d'abord sauver les âmes. Biso to zongisaye akoma pe lokwa bandimi ya bere bateyo komi pe na ndaku osali pe répétition makambo wana oyeba yo moko makambo wana. Mais lelo bandimi ka passer wanza moto te. Bazo chercher des églises pour na koyeluka moto. Alors baba ke n'est pas banganga. Wana ça ba pasteur te. Donc ndé na lobi to sungaye. En fait, je vous ai très bien compris. Je dirais à ma femme, parce qu'elle est maintenant au travail, nakoye bisaye mama okende pese ngo. Parce que bango na bango basi akene kosunga muninga na ye mwasi. Yama moni na singi na bino vraiment bino boza pembe na vraiment parce que ça na besoin na madame akokende so madame azongi na musala nakoye bisaye au courant semaine aux rapports à malamu. Comment tu me sais pasteur? Non, merci beaucoup. Biso to yebi ndenge to bandana yo ti le nom de ngokomi. Lingombe bandai to bandai d'abord une église de maison. Voilà. To batumi balé misatumi ne le lingombe comme batu. To commence à la dékil tata yo moko. C'est pas peu des choses. Je lui tout montré que ta place to outil nzamba za église. Va reconnaître ka pasteur amalam na ba fruit na mbuma. On va prier. Kolo na pambolo na péché merci pour yambi biso na ndako oyo kolo libelebe te sika nyonso bayambi bino bapisino maya komela tikete lipambolo na nga kolo etika na sika oyo na pambolo ndako yambi ngai bokonzi na yo grâce na yo ezali kona bango na kombo na Yesu Kristo bonde. Ah mère. Moi apéritif vraiment, hein. Merci vraiment. Merci.
Moi, Mikolo, peut la qui m'inquiète, la monalité. Vraiment. Ah. Ça va? Ça va bien. Ça les autres qui est ça va travailler, ça va bien, mais ça les kebele, Mikolo, yango ana, ça les makasi. Ndeni ndio. Ça va quand mon papa va poser ils ont dérangé biso. Ouais. On a bagina bengo na to sur la moins vite fait. Robert na bengi o lelo. Omoni yo ozali nazoko loko aleki pananga. Nazoko loko la leki tozaka bien na epité. Tamsunga na sala o mabe to nazali kamo na sala o mabe o yebisanga na senga moyimbisi. Mabe nini o salanga vraiment. Vraiment maman vraiment. Nazo ebate makanisi wane wuti wapi. O salanga mabe moko te. Eza passe pour yo salanga mabe. Ate kamo kama mabe ezate. Mtande ezate ya mwana moni komona na penda koma mwa passe. OK. Nalingana lo baboy Robert. Na yebi ke yaro ma ese sopani. Mola ina yebi kaza azu mwasi. Lipati. Azo vande pa lipati, akoma goya na ye ndenga lingi ya yake ya zongi. Ya na ye Josco, o azavie ndenge botambola kana ayebi. E vala mwasi na ye ayebi, yoko yebi. Do ezana osuli kama bomba mate. Mais ngai na tuna yo kaka. Na restaurant ngo ya lipati. Bino boyebenga na okuna ndeni. Makambo eza pasi. Makambo vraiment. Non, je na episode mais ngai na bombelo lokote ndemo lobi so na lobi na wangana na lobi mamuta lokuta liboso na biso restaurant wana toyeba kiamote omoni osalela biso mwa babolela biso tukolia na mona biro na pona na kati ya musala tozana place kolia restaurant wa benga ngo réfectoire na biso ezali alors tovanda tozolia mais jour mususu quand tu as pensé que tu as Josco ya zalate chaque fois ya zalate nen biso to vraiment les gens ta fongol bon na ye azolia mais ye azalaka wana te biso quand ça azani na bureau to non ce que je mususu to zeli to kutani era wana biso chaque fois zo biloga OK na réfectoire to kutana na couloir yo ke wapi oyebite boya na Sabino biso to kende kolia talibite botira biloko abina ka kolia biloko wana boya ndesiko to yo mona mère wana mo biso na restaurant moko mère wana ye mutameme biso na restaurant donc ezaki Josco ya meme biso na restaurant mais ya meme biso na restaurant te pour OK no linga mwasi en plus ndenge eza wana nga evala benganga na ndako na bango mais Josco za mabete na boite evala benganga po bakende koloba na ngaki ese mobali abelaka ba hémorroïde po aliaka mapa mobali boye il faut la belaka mobali donc ti bazo critiquer nga bongo po ye Josco ayebi ka sa memili et molai akiko petika ye pa mwasi po na fufu ye Josco ko kufa po na fufu kaka fufu apa boye ko boma Josco mais molai azali muta fufu te Robert on peut passer na restaurant mopé biso nous skolia penza ezalaka te kaka mon sentiment na Josco vient biso to vandi bon meki muke bongo bozongi Josco kaka likambo fufu mikono so ba yena ndako nanga kaka fufu soki yo evala la belaka o fufu liya fufu pa evala nga mola ya lingaka na ba tacos mola ya lingaka ba kebab mola ya lingaka na ba pizza mola ya lingaka ba baguette na ya sobi azolia na likambo te po Josco meme na nzela wana ngana mbali nga tozeka biso tranquille kaka ye ko meme na nzela banganda ne ko minde ngwana pas so courage on va dire ka belanga bo nga evala Robert ndengo zoka bo nazo kendele vala ba mayaka wana chaka na mabaya na taka lokola ba mayiko to za ko sala kala mayike a chaka na mabaya walati ye mo baza ba zebola ndenga za wana aye ko memela ka ba pasteur alokuta na ndako ye mo ka ndo laksanga prière kala bango moko kaka ndenge za wana ibake ko bomela ngai bana ba memola yiko ta fufu ale bango moko ba yela nga sous pasteur na ndako po asunga nga ba prière libale zonga bon problème ezate vala oh Robert on a ko sale vala en tout cas ko regretter pour na ni na yebana kana na vie na ye ako yo ko nga na ko sala ye ngai na ye oyebisa bango te nga na yebisa ndenge ezalaka te na oyebisa o te Robert na ko oyebisa makambo nga no tosolaka te ngai personnellement nasepelaka te après makambo wana
nasepelaka te conseil toza bacamarade conseil ezangaka biso te mais omoni motema côté ekei okomokabola kata yango te donc eza bongo yango wana mais vieux Josco aza mabe te eza place nalingaka aza mabe te mais le fait ya komema mo le place ake kolia fufu mpe libala esimbi bazokumisa ngo mpe mpo nga nalamelaka mobali te libala fufu ne mtesaka libala fufu mtesaka libala ya solo Robert nakobosana te nazokende kososola evala na ndenge moko naza na valeur yango te nakosukola evala vala na ndenge moko kosambela liboso kosala bakisa batangawisi ye moto asala bakisa batangawisi ye nde mama nganga mama zebola mama mayaka mama mayike eza ye yango ataka kote na mabaya mayike Robert mpona mobali nanga mpe nakotika te ngai mola iti ya kozonga na ndako nayebisi yo a tuti costi ndenge baitali balobaka a tout prix ngai na kosala mola ya kozonga na ndako tozali awa kanga data lelo Laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, les wana, na bondelio, na fukamiye, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, les wana, gommer, il faut gommer.